Oh, mbote na bino nyonso bandeko isika bozali mbote na bino mingi ndeko na bino aye lisusu Simo Posho Niekese épisode ya oto salaki wana na bakike et to sana ba épisode 6 so itolobi 6 na français na linga les années motoba parce que batumiso banda ko confondre makambu ndenge na banda ko expliquer bande ko msuba lobi na ngaba lobi papa Simon ndeni yoko osolobela basi bande kwa mibali osolobela te ngadi te na lobaki na bino ke to ko sala étape nango ezali te ke na ko bandaka bande kwa basi bande kwa mibali na tika bande kwa basi te na baki to ko banda na étape moko ti esika to ko suka bandeko lelo to solola li solo oyo ezali pona li solo le to sola ezali solo pona mobali responsabilité ya mobali na kati ya ndako devoir ya papa na kati ya libota na ye to solola ngo mais na zamwana likamo ngana sona bino afato bandana na émission wana bandeko omoni eloko na so sala ezate pona critique to pona na lingi bino te to pona bongo te eloko to so sala pona omoni communauté na biso congolaise to sala makambo ebele eza makambo ebele eza makambo susu photo to solola makambo susu fo to loba ezate ke ndenge to lobi bongo ezate ndenge to lobi bongo ezali te ke to lingi soki to sala ndenge nini non eza loko to lingi to loba pona to sunga ba communauté congolaise na biso mabe oyo ezali ekibe longwa nanu interprétation na yebite ndenge mutu na mutu ayebi ndenge se comprendaka misusu koloba boye azozongo na sens ndenge mususu zoloba boye azoke ne interpréter muninga na ye ndenge mususu na vandi lelo kaka boye na tongo na mwana ndeke moko boye ya mwasi abengi ngai papa to solane pe bien na lekaki na Villeneuve Saint-Georges na kutu bazotonga yo boye ngabi batonga na bango kakati yo somona congolais na biso soki likama malamu bango bandima yango kaka ngana lobi ke mwasa libala bakoma mobulu ebele na detayaki teke na lobi na bino teke basa mabala nyonso mais yo pasi ndenge ni yo mtosa na yo bien osana na comportement bien okino koloba ke okino kota likambo na esalo passe parce que ce que ça le passe ko sandumba osamo sebal mo sandumba ngana lobi na tangi kombo mutu te na so pesa nde mateya esu yo se kozanga soki za mongo tika kaka ezati balobi na yo nini balobi oyo ezozala na tsaki en général na tangi kombo mutu te mais bosali lisanga na bino ya batu ya bozotonga kotonga pesa nango bien pona kopusa pe l'air et ça la rappelle bien problème eza nango te na limbisi omoni kaka kozanga eloko kosala tika finga ne tando baka na ye pour pousser l'air lokola pe ka fongo comme na problème pona kofuta bango tika ta sala kata bongo toko ta lisole wona za ba distraction ngaka na yebisa bino za ba distraction pour pousser tante lelo to solola lisolo eza concernant ba devoir à papa na kati ya ndako ezali nini na kitsa motemi bandi makambo oyo nyonso ali kota parce que soke si na kosala so eloko te parce que naza na fête moko ya mariage lelo ba invité ngai naki déjà invité yango na lobi kota naza na temps mingi te na kosala émission kota na YouTube na ngezali Simo Posho Lobito et chaîne ngezali Nzeta Moselu Katakir soko rate ngai esili bandeko yo mobali papa parce que biso to mona papa batata na biso tant babala kati abandoko so mama na biso na 100% makambu nyonso mama zoloba po mama zakika suzo na mobali parce que abandoko dépendre kaka na mobali na ye mais si on a zotuna papa na biso siko oya lelo o toza papa toza na poto responsabilité na bino ekenda wapi ba responsabilité na bino pa ya ba mama ekenda wapi ba mama pe ba lobi to papa yo lobi pe na biso mingabi na baki na bino toko kenda ba étape n'étape yo responsabilité en tant que papa na ndako osala kanini pona mwasi na yo
papa mususu kombo kaka bakombo kaka na ndako babengaki mon papa et l'autre côté mama koma boy et songo libala mama monaka ezate pasi na pasi yo raison ezanga kaka nasaki na musala na kosala boye banda lundi ti dimanche osala kaka est-ce que société na yibiti au fondre sa société no moko même société na yo moko ata ba travailler no ba payer maka yo de lundi à dimanche osala bon si konde ni lo o encadrer mo si ndenge na ba no na ndako yeba éducation na bango ndenge ni mawa ba papa mawa na ba papa pe lisusu oko bima ndengo wana oko kene musala de lait oko kene musala tongo oko kene musala banda tongo soki ba 7 musala banda ka 7 heures ndako yaka kaka minuit na ebité osala na premier osala na tongo osala suna poko osala double travail mais so osala double travail il faut ba pe ke na saka pe na ndako na mwasi il faut ba mona ngai soki ba lobi no bona mwasi meminga oriye pour contrôler mais on contrôle pour ça mbali na ngati parce que ngana sa sous-ordre na sa pona yo par pour so nga soko bala ki ngate mbe pa monter na contrôler au contrôler ça na droit oyebi rôle na yote ya kati ndako papa o koma soko ke kaka ko mela ba place net na ba exotique na ba ni yo na yo ko betaka masolo oyebi te ke bazonga ka kuitia wa ma yona na banguba na nzela okasa mutu moko sopesa publicité nguba kolia banguba na nzela ba biloko mibali moko bilela oko komanda ku l'air nini moi ça oyebi ke eloko soko so sala yeba pe mutu asa moi c'est pas asa mutu asa muku ato asa nzete te po tele makaka ayoka kabuso ba wana lelo soki to komi na ba niveau ke ba sango pe ba kuma konyokola parce que bali pe na mibali mobali mususa somba voiture moi c'est na yebi ndeke voiture ya na katite to chérie to ko kendita o tito so la biso ka train oh mais voiture ça na moto ko sala ba course o koma luka raison na yo o koma luka raison pona nini okima o comme luka raison pour na nini okima ye oti zela karatosi oh mais voiture to somba kina ya musumwana mwa sabatu ataki pe contribution amatakate nzoka yo nini ozobo ya msoba moni bino na yo batu na bakatula kia dino tamba komona bakangyo miti bongo mwa sino role neza nini ndako mbongo apamba po pesa e koma kalokola msusu ke guerre kutu malamu on dirait muso babwa ki bombi siko mwana na mwana bendana mawa soto lobi na kosaka ka ndambu lelo na zala minute belete parce que nazo se préparer pour na kende na za témoin na mariage moko bona kosala na mairie mawa yo siko baloba no boyete moi si siko soka lobi abimi mabe yo mobali mobomba ka secrétaire sekanda kuno kino ko beta kana baninga est-ce que soko beta na baninga bango ndeba oza solution kuna bongisa nde mwasi na yo est-ce que ta amwe ato moni mwasi na soka sombi eloko o retourne ndeni parce que ça maboko makasoka bongo kasi soko maboko makasi soko leki yo papa makamno so pe ba ko kalele yo nyonso to bana kosaba na kokalele yo oningolo ba ete yo libéraka te kaka bongo omoni ka ba komo katelo ba réponse moko sec o pesa mo sala mat parce que a supporter mingi immeuble bino bosaka nango wana otondi sabasi nyonso ya yo o koma kosala msusu na nko o ya msusu ne lambe se ba peso ba bisi na ba yangalala wana tango ko ya pour moi si soko soka tuni oni ete na ibiti soki ni oh yom to leti lambano o iso mona le kebo roye batende o sana voiture accident o sali wapi eza mawa ba papa eza mawa na ba papa na biso ba congolais na ya communauté congolaise
mawa siko bino lobi ke na poto awa yozo sala mwasi mbonga tala mbonga mwasi bakonta yango mingi te soko ningo sala malamu na foyer no papa ko tsara mbonga mwasi misu mingi te libale ke kufa yo bon siko so mwasi nga sala kate o suka wa o supporter te bon yusuko bala ki mwana bato pour ça nini mba matanga kutu apamba po pesaka mbongo matanga makambo ebele mbongo matanga ya pamba po pesa makambo ebele il faut bimisa baby okufeli tabo kilo to kufeli ko to mosi na kufe omona na kala ba matanga te yo zala kana musala ozoke no renier na yo bon siko soki mwana mwasi wana avandi be mingi akomi impoli po na yo oloba nini oh basi babanga mibali basi poto basi babanga mibali te biso mo pe mibali to koma na buzoba iyo mobali mo ebi position ozo ba na position te so bimi on dirait que oyebi te ke sekunda kuna ezali wana bon soki moi ça supportera mingi oyebi ke moi sina kata foyer moi simtalinga kami oyebi ke so si moi ça lobia boyo papa o mato kita so moi ça na dia limbisio si disent ba ko sala mibale salika ko sala leki na Clarisse natangi ka leki na Clarisse ye kolo molimbisi ye wana kaka ba mibale moko wana na kotange sima motema ya igo mwako uyende kolo kolimbisa balo baboyete basala yo boyete oko bima ndengo lingi provision ndako tokolo bate mwasa ko participer neto babote yo solo bakaka mbongo pe mwasa na sakte akoko participer ndamu mais akoko tsa 100% te siko to komande ngini mwasa kina kulukelo mbongo ya ko lesa yo kasi on to soko ba gigolo ozana moi dire n'est pas mwasi yo siko mwasa yo longe mobali mwasa komi mobali alesa yo mwasi au monité sans inverse ceux qui quand comme yamsu invitation oh ba pesa ka ba invitation est-ce que ko bimana mwasi na ote yamsu mwana batepe ayebite ka ba inviter yo o bana ko kosa na kosa o subi la motie na kati ya voiture o kosa le ko na ko sam o ko lata kuno ko bimana na bulu yeke ceux qui ba lobby mwasa bata memi ngambo mwana mawa azana mo a dire te buzoba kaka wana yo papa na biso buzoba camarade ya mwasi olingo mona bango te nalingaka yete olingo yete ndi yo okuta ba kikamaderi na bango banda kala yo ngo kabola bango siko na ndenge ni oyoka pe bango banda bozala bango yoka bango na sango te seko tsaka misu kuna mama bo fungola misu yobe mwasi soko zala ndako koninga te ba camarade no ba yaka mingi so yebi mobali na sa mobulu comme ba camarade no mingi to ko banda ko bela no pamba tension si tension mususu pe basi bandi ko mona musabi camarade ko yane na ndako yo mobali so saka na ba intention mabe intention pe mabe position no so yeba na teki tata siko mwasi wana ndenga so sala asombele lamba asombe afuta ndako asale muko siko yo role no nini na mboko apoto bambongo eza keba nyoka nana ko personnel ko tuna yo oliko bouzete mwasa sala bo siko soki mwasa lobi amemi ngambu bato baloba ka abengani mwasi abengani mobali ya msuna il y a pour quelque chose yo mobalo so bouger de mo siko yo balenga na sens nini ko babala kapete pona nani songolo pakala balinga pe fana bala keba obima libanda rumba buzoba ba mama ba omona boye ba mama misusu mone na nzela akomani kaka boye mawa ozo ba position na yete soutien kweyebo asa komi azoluka mbongo po leso bongo yo lese mkolo nini
Ombala epétier. On lui a yaka tofanda, mais mi penga mbouté le quoi avec yaka tofanda. Mais c'est la danger, c'est bala moi na batou. Hein? Bala moi na batou, c'est on peut c'est honneur. Hein? Boko botane, boso botane. Mais côté mususu, ozo sala makamsu. Oana moi sinon na ndaku. Moi na batou, moi na malamu. Asala ka nyoso yolinga. Mais na ebite soki yotonda ka ndenge ni. Po makamu nyoso po sila na ndaku wa. Okyo bala moi si mususu. Siko ningola aksani o prouver bato oto ndenge ni. Na bambongo apoto lo ba msumo sana po basyo libanda na bakamona ba courage boya msapi mbongo bala yi kana mbongo ya pasi yo yo mo kutu osokoka ko bongisa ndaku te bongo kuna ta okozwai o supporter bien na lobi o esuye abimi na ina ligne tiki na yi na fingi muntu te na lobi ke po biso ba kongole so babani bakamalamu bokomo luka rezo ala atisa nini azamona na lobi o ekoya eya Boni buzoba pe boye ko? Hein? Bandi ko basi mawa. Bazwa matanga omona nakate. Asala likambo bo omona nakate. Mobali nangaye lelo ta token ta peso atenga na dimne. Mais tout ça le pe mu pepe ba tereza mikolo pe to sakina ba pego de ba terre. Na combien de bamibali babimina basi na bonda ba terre. Pour comme raison té on le baki mo saliba té asape na droit kobima yo mo ibine siko ko calculer ndenge ni pona kobima na mwasi nanga mawa oyo kaka mawa likolo mawa role no tozo yeba té mona batu lokola olingaki amemi ngambu mama yo pe salama yele mbongo no pe ko liaka ngongulu ngulu té soki pa pesi yo te botika likaka bongo bongo fida pa siko ko suka wapi ozo pesa ye kaka yo futa ndaku o futa babiloko mbongo yo mobali mbongo ne mona nakate e koma na ndako lobite mwasi nanga zwata charge ya kusoma biloko kolia papa ngana fo yo nyoso tikani mwana batu amemi ngambu tango ko banda ko loba lisolo ngo pepo tikate okome matsepa ba camara e pa ya fa po ba ina mwana batu basemeki pe lokwa bazaraka lokwa mbele mfungwa bakata kaka tia batuna kate ye mwasi na komo relaxani ni mais il faut ba source nini mwana mwasi wana komo te amabe onyoko ni mwana batu boye mbanda te mwana mwasi batakongo boya na ko solisa batu bambote pona komo ko banga soka solisi boye ngambu okoma ko lukele kaka na mona na nda mais ozo fandi sena nda kumbe kokisa devant nyonso Koki c'est l'état de voix. So monika na mwambo na mukewan okoma luka bolingo makasi. Po bende mwa tweke. Yepelo kola linga yo mingi ana swata peso. A peso na cadre ke boza la bien. Hein? Na lobi na ba fête ba décembre mubali nini poma ko ba mibali o combien ba sala ba so ba bité na décembre vraiment zwambongo pesa famille na bino sala o ba sala ka bongo nzamba zwa lokumu o be ba sala ka bongo te ba ko sala mbalonde na oloba bobonga ba o sala ba bité papa azoloba azobongisa biso na fingi mutu te papa na fingi te lelo sa tour ba mama pe ba il faut ba sa ba libre ba memi ngambo kasi mama mutabota ka biso mama mutaboko la ka biso est-ce que yo tata mutoboko la ka biso mama parce que mama tika na biso mingi ko leka miba e papa yo so mona sosa mubala boko sosa boko la ka bana sosa mosika mutaboko la ka bana kasi yo na mama soso yo sosa mubali okay ndaka no kaka boyi bulu yeke yo so mona sosa mubala bana ba Hollande balanda ka sosa mwasi parce que mama azala motema munene makamu moko elengi te papa mobimba o age poussa ni o so yeba teke age poussa o so sala makamu susuke po ba mono ka ko so songa na ta esili ba ave so to so sala e bele tondio c'est que ça faute baba ça te biso moko to so mema to so fungula ba porte d'entrée ya muzoba bamila kaka oh eleki soki na lobi eleki communauté congolaise na biso mwawa mobile misusu koya mwasi nanga olambi nini baservi yo nyonso azotal oyo kaka tente olimuke mobile nanga biloko na sali boliete ana atune ba oponi lokolo lambaki fona sisa mais il faut lire quand même na petit
Yo so lia la petite o mileli wapi. Yo mtolo biso outi musalo yaka. Mba mo na ndako. O so leki ba place akala. O ya o memela mo sa batu kinse kwa na ndako. Yango na bi na mabala mingi mibali bakufa ba mama batika la ba fe eza ya solo. Bon ma belle qui biso mibali yango na keto kufa ka va. Te wana pe bien te. Il faut yeba ki yeba sa mutu. C'est que moi la liberté moko boy. Ya musoro kene pe na place ma bete makani sikaka ma be mais koki sa peti. O mona mutaso la tele ki toka so denda ba ko bato ya buzoba o ba evre ya vie. Mona batoko bomba kanga mena mukolo musolba ete viens na bina sala kanini. O bimi pe na poisa. Si on va dire moi seulement ma bête yo pe ma bête o lekisi. C'est pas ça pe mutu. Hein? Yo lingo sala bien. O linga ka yimo ko sala bien. Bongo obo sala na ndako. Ah trop c'est trop. Trop c'est trop. Hein? Nsoka bibali misusu mona bandako asala ba muziki na ye asala mo keni ba moi si pas oyeba te tala désordre. Côté o mabe, côté pe sou mabe. O sala makelembana omona mobali mususu akoma na secret na bandeko na ye. Mais moi sino na ndako, bobala na kipona ni. Moi ça batu si o yini cette famille mobimba car moi sona makaranga. Mais yo sala papa mo sala mais obala kipona ni. Makamu ya ndako suka na ndako. Yo soki ko yebisa mama na bino to bandeko. Est-ce que ndeko omoni yo mobali ko limbisa moi sino mendeko po limbisa ye. Surtout so ba tomber na bana basi ba semeka basi abala pété azo yenga nika kota bima mais obomi mbokati azo chance tendenge yo fandisa mutu na ndako ye bazo yete baloba nika balaka imona kaka songa koma kanda na mutema akoma ka soka lala sipiki mutu mobimba nana kufungula nga liputa azate mais omemisi mona batungambo. Il faut ça na maîtrise na makambo belé moi ça na linganga te nini tie moi na ça ba tuya muso asali malangu yo de ma comportement na buzoba so ba lobi na yo osiliki ko bimisango pa batu misusu kitoko te papa kitoko te bomba ka petri kambu bomba ka seke na motema bomba ka likambu osala no pe loko na ndako te la muka yo muso ko la muka 12 ba 12 no meli pe batini pa obimi mwana mwasa batako lukambongo tanga ko yana mbongo awa alo banota likambu mubena ngalo ko tikala kisa to koma pe ko yedane esala kanini so le bino kate o le kisata nani o spiritam nini place ovandi mabe nini zawana eza mawa ata o ba miso ba o yena nga asaki tie to solo ba makambu o ezo lekana na communauté na biso congolaise na zala besoin ko le ba communauté fuatili na zo ba o ezo lekapa na biso. Soko monika camarade ya mobali ya mwasi no ya msusu akosa pela ba camarade mibali soki ba yeka na ndako komi yo na yo agité omoni ndoko komi agité mbalo ko kende kan ndoko sala agité wana ba ko kendisa yo lokolo sala agité kaka mutu na ko ya ko vanda na pandi libela boleki lekisi oh nalinga ka batwa ya ndako te songa na zate oh omoni muyiba linga ba yiba yete. Moi ça va tuer ça ma kanisa mabete okanga ipene loko te nini te mais ozo kanisele mabe lokolo kokanga noko supporter mbo okokanga na yo dépense na yete okoma luka makambo papa bo excusez ngai boza na tsala nzembo banzembo kitoko pe na zo mona wate na tsana stele okam okomika kanda ala tusanga nini amona no sika mona mwa sabatu oh tala bando bala mona batakoma mbamoko lokola mwa mama soki ye moko pe ko forcer te me anzuluki oh akoma ta ko sona mutu na linga ka to solo na oh yo mutu la kiseke camarade no soko camarade nanga oh mais akote na nzape sembo tabi atsemeke azota o memingam e alambala suka na moni na bayibi singai okuma ko sona mutu songolo awulu wa ko yelo ko yebate muyibu seka nga bayibe bako yibo mbalo yo oh niyo sobalo ba mabe boye basama
On va dire moi là 20 ans. Après on lingi était, on s'ana kimia na vie na yote. On tika la ko pamba mate. 20 ans on vandi na moi sana vandi. Mabena malamu supporter yote. Yo comme toza mo santo za na wana mabete. Mutu no sosana mabena malamu ne. Mais kanisa tena bolamu monko. Okuma ka kolukele makambo. Soko lingo boya no mutu boya mbala moko ko linga to ko sela ke makambo. Surtout soko mbemyo ko pa ya famille to mi pa ba camarade ba camarade msuba yeba ka ba ko pia to conseil te. Comme camarade ya molangi. Boye kaka. Ngape na swepela kana. Oh, yo lokola yo saka o sa papa moko irresponsable. O lingo ko s'appelle irresponsable na ndaka ba. Pesa ka tolia malamu bino pe. Muninga na tendi musu sala bote to sala bo. Yo mo konti se kana liste wana. Ya malpe mo yeba linga bino ba camarade bibala ngo ba exact. Mama bo continuer pe bongo kaka. O moni ya malamu te benga na ye. Oh, boni pe boye. O sape mbanu o saka na bongo belé. Moi sinon so bima kaka ce qui pas salité mawa. Mawa mwana batu mawa. O mona kana na sala boni na fani kaka. Siko yoko mona ye ata geste pamba pomba la mwana bato kaka ko lukela ba problème. Petona na ko balete na mona komo mankenga ozano na mbongo te. Zero ngobale laka. Muto po excuse parce que ndenge alobeli yo yangwana nde commission ke ko bala mutute ozano le côté zero. Muta butu na tongo yo. Mibala tantôt plutôt yebite so okoma lobi bata ba point d'interrogation bino wana oh zalaka tendre zalaka pe bien zalaka pe makamsu bien ndenge mobala salaka ba ko muno so bima bien mais moi sino kuna bulu yeke mwana bata kuma kaka vanda nda kuma kaka lala akuma kaka suka babala ko lala ko vanda souci na souci oh parce que souci lo alibose et bimise esali efanise na mabundi akomi lokola bato vraiment ko na yebite so na okoma lobi mabele pe le bato lokola pe basiba so système ko tsama bele vimba nzambe merci ndenge sala système so ki wana tembelo ka muta fiotiki akoma na biso abasi bakoka na bango suscité omona ka komika ko lobo yo mona ka koma kaka muto so bina so opika tantini na to bina na biso ayaya kana mubali ta yaka yemoko tika yempa mama akutana makambo ebele tika mwana mwansa batake eta feki yemoko ba kopesa bino invitation yo sanga ka raison te kende na yo ba biloko na bino la linga mama ya bongo kutani pe na mwa yangala na malamu kende parce que so mwana mutu mobiba atike lo pasi yo ko tika mwasi na oyemoko kende feki bungu yo so ba lingi ekuna tala lelo ko ba ne kende lobi akei mercredi a changer papa kanga dato na lobi a mutu anzambe te yo mo mutu tiki fait vert asali makiage na kitoko lokwa tantina beti avandi ndenge tantina biso beti bana ko sala moi sa tembe star na biso munene nzambe bokonzi molimo ne pe mana kimia alati kitoko bongo akei o tiki première fois deuxième fois bato ba yenga na bangaso lukata nzambe sunganga na kuta na ye papo sangiti papo ndela mona ka bango wana aza ko denda na ko dendo ma ya respect misuso mona avandi na yemi azandi na itansha mabete suka papa ko kende na bimagana yote eloko moko na so sala te papa motema ya sanduku akoko lo bano lelo ka wana so no blaka pa akoko lo bano lelo lobi au kende otika ko moi salela ka yimoko na mbeto na ndako ya msu une semaine 3 jours on na keba pop excusez-moi on a sala ka soki ndenge nini na musala papa 1 semaine moi salela ka yimoko pa la muki yemoko abala mission de service on yeba na kate papa keba ko ya o so so ngo ya se passe la ko ni na kokota yamaki ka to so na mingi pa bo mami ba na bango kopesa neno il faut source nini mwana mwasa na komi chabo mobali wana na sansu wana mawa soki na lobi bo mawa kitoko te makamsu kitoko te hein neti lelo bo ese sengo bo zikiala
mwana membre ya katimini mwana kave tele loko munene sali na tumba fat quel honneur mwana mwasi wana ko te wana gaso na lobi na bila tangi koma mutu te aza mwasa félicité fatu tumba vous boze aza mate mobali soumis mobali moko ayebi ko supporter mwasi ko na 100%. Lelo na si batima ba kotonda kuna akwesa ya bango na bangoti bozi félicitations fatu na yebi ke na sina yebi saki yo ezanga te makambo ya kamera ta obali mbo ezali bozi félicitations mokako so tolinga gibongo bo umela gibe mingi mususu yo ofani mo sabatu 30 pona yo obale sim baba la ga félicitations tala makambo bongo sengo basona kana bango mbaka ba premier tala ti ba comme na niveau wana yo mobali fo izape osala pe moi quand même ngana kotika la mobali na zana kati na sens wana na sens wana e ko sala kitoko net exemple mususu ya nani Narcisse vuvu na limani bango na bibi jimbi mobali vumatala kabamba lupanga sombi mobali zala kabongo libala na basali boye mobali ko bete ba double na famille mwasi kuna ti suka asali ndenge bas me ba boti pe bana bakoli me leki na bisongo bibi jim me ti si maso bibi biso bana mwindu makila mobala ya makasi ya Narcisse vuvu mwindu wana mwindu ngolo molai boyoki ango wana bino bofanda bongo exemple malamu 35 ans d'expérience libala moi ça me coûte bibi jimbi mondele tala makambo kitoko yango wana ya bino bakopesa exemple ndenge nini moko ngabosa na projet malamu okomi opesi mbongo moi ça batabi tout sangisa mbongo opesa batu na mbongo ameminga nzoka mbongo anekenda nango bulu yeke osombi eloko oyebisi ba parents na yoke ya yo mais ça la vérité ke mobali ndene osombi eloko bo eza mbongo mwasi na ngai atsali boto somba po ni vérité wane ko sala te vérité fait ça là sikoyo yo sobimisa mwasi wana sikoyo incapable yo sikoyo capable buzoba solo Zala transparent na nini nyos yamana to soko maka ko liaka banguba na nzela pa mpo mwa mtu azo kenda ka so yemba na nzela on dira so sala azo yemisa batu na choral butsuko na mulongo kitoko te na ndenge moko siko lelo ndenge nani gaita so bala sandri pardon gaita neti lelo siko neti gaita bazo bakobala na gaita na sanduku ndenge bazobala na sikoyo bakobala na mwasi na ye gaita félicitations na bako kanisa msoko bala mwana na mena sepe mama umela sandi umela mwana Londres ya kange bino bazo ate mama vanda omoni gaita félicitations na bako mona kanga bia gaita opusa mwana batu balera pamba opusele pe obaliye toko sala kuna susu na nini kuna na nwazele se eko sala likambo gaita bali abala akaka ese loka lokumu parce que mobala sala bongo habité na ko fana mwana batu bote suka ti wapi il faut na mona pepa ba para ba mona ngake na za responsable yo lingi bongo te ye wana be exemple kitoko yango gaita sanduku mwinda ngolo molai nzoto mike mibala mulai mwinda ngolo soka moni ko kapesi soka sana ngota la kaka tala ndenge mutazalaka oso yoki pe makabate ya ba appareil oso yoki yango wana sala ndenge mutasalaka na benga yote gaita to boyo so préparer libala mer moi ezalaka ndenge mona parti le beau mona malamu ba parti le beau wana ba moni so très bien soko moni kaka toujours oseka ya ndenge ni kaka bongo parce que koyeba ko solola oso moni na moi chérie ne bien bango so très bien bango nyoso wana ezaka makam ceux qui balobi mabe ceux qui bazongisi mabe ezalaka bongo bandeko oyo na lobi eza ndambu lelo na za vraiment na temps mingi te na yebisi bino ke na so kende mariage moko batenga moi témoin babi na tala yo salaki oyebaki libana po libana nesa basali 35 ans ngasi ko témoin na yebaki libana banda na kini babi na papa yaka po tsamwa mokolongo no na kati wana na sili solo te devoir papa na kati ndako na yebisi bino de yango na deuxième épisode to za nango 3e pardon na sili yango te
na roya ko beta ngo to kotala ndenge nzamba obomba biso to semaine to kobanda na yo ko continuer bino pona lelo vraiment na suki wana na pesi bandeko nyonso mbote na pesi mbote nanga liboso epa ya Mirai Vemba mwasa mwindu mwana ngiri ngoto bana na biso bilenga mwinda mwana biso bilenga mwinda na pesi mbote na pesi pe lisusu Flori Longilo na ebi ko zelinga Flori na roya auti Londres ya wa to mona nazo ya Flori tozo mona na pesi nani Shaginzuzi kasi les deux mwana uba uti ko sala divorce na mwasi na ebi deja mbongo eza bokabola ki lupangu nazo ya ko za pourcentage na pie conseil bolingi te na ebi te soki bolingi ozala homme seul vanda kaka nazo ya ko za mbongo na ngakuna na pesi mbote na grâce à ponde nazo comprendre te Pascaline na pesa inga Pascaline ponde apenga numéro no mais nazo zwa ote soko omona ngai na YouTube sala to pesa otindi ngango na pesi bandeko nyonso mbote trésor loi makambo nazo ba caméra te yaya osunga nga fuma nazo porta caméra oya esala nga bien soko ningi poso ba coordonner nga yo kaka 06 95 27 55 15 Blaise Matuidi nazongeli kaka caméra stana bisa munene trésor pour tout tala kaka soki boko yoka ngo muto yo nyonso sa mote ya malamu trésor pour tout tala kaba stara minene ya poa na ana sir na bino oyo nyonso yoki mote oyo yoki vraiment makambo na zoteya et toucher to sali ndenge nini tala kaka bosunga ngapo to koti se loko malamu soki ya nini evandi bien et osala ngape bien tozo monter tozo tam na kotambola ba place ebele pona kopesa bino makamsu oyo bombama na wana nyonso nazo ebisa bino bandeko na ngai soki salami bongo ezala na kimia na pesi pe mwana tsuka na biso na Bruxelles kuna apasha kumbaro musicien na biso famille na pesi pe mboto na pesi batu nyonso na koko tanga batu nyonso tuté na pesi pe lisi petite sœur akati mbote mingi Bernola na yebi ko bakia Simon na mona ki mbote te yango wana alinga opesa nga pe mbote pa ya wivini ntosa mbota kitoko mingi na lingi bino nyonso nani nango suna bosani yawe komao lino lema na pesi mbote to okuta na fesa bozi nazo ya kuna bombelanga place mwa ya niekese oye ko ya na za wana na pesi bino Patricia Longomba ya ibite lo mona mama na ngato uti musika iloko nino ngoyoka na kateni ni te sine de vite atako bengo so yambate soko yoki nga mbote yango Patricia Longomba mwana mama Longomba besange moi sa sanga faute asanga défaut moi sa malamu ya boboto ya bébé yale ya na nga métisse ya bien na Grenoble wa koboya yo sala mukili na ye elenge tonda na ya na buna ngu Elise Mboma atobala ko bombela inga secret batekishasa ba yebisa inga lobana venga pe na zoya ko sa pourcentage ya libala et si la raté Bijou Mboma yango mitanu ya yope place no so zali so moninga mbote Koko Mboma yo na osoa na osima to osoa na osima masola katimini lukango be yanga to solola na pesi bino nyonso mbote na ba obazangi na pesi bino mbote bino nyonso ya Deni salo Deni na pesi mbote ya Deni solisanga pe bien obosana ki mwa lisolo ngwa tozongela ngosu na pesi pe mbote mingi bino nyonso bozana na kimia na mabota na bino oyo ezanga ki bino nzamba lola akanisa bino vraiment na lingi bino mingi o nana ngosu na bosene koma oto koma kopona bilongi nani lisusu Ringo na Londres na pesi mbote mingi ozala Yvette Mbutu mwana Belgique na ya Belgique wana so minanga biloko na Clémenceau na mima na Kinshasa na Paris awa ba biloko na bino ezala kitoko na pesi bino nyonso mbote mingi Yvonne pe na pesi mbote Yvonne Leka Deni na pesi mbote Roche Musungai afasi nanga na pesi mbote bozala bien bino nyonso na lingi bino mingi tokobenga na tambala sima na kosanga ko koloba ona bombela ki bino te mawanzambe za na bino ezala pe na ngai kimia na Yesu Christ ezala bino tango iso amen.